Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Nabandeko nyonso vous allez brancher sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Vous allez toujours yabino DSV Diana sur le photo de vous pertal. Moto toujours nakati ya bato. Lelo mpona basango na biso tomoni ke porte-parole oyo ya gouvernement ya RDC monsieur Lambert Mende ye a lancé appel pour koloba ete majorité présidentielle bazali na besoin ya kosolola na opposition. Motuna ka tozali kotuna pona nini lelo majorité présidentielle bakomi na besoin ya kosolola na opposition. Pourquoi liboso balinga kosolola na opposition te bango bazalaki metu opposition ezalaki nde mikila lelo bakomi selon Lambert Mende opposition esolola na majorité motuna na ba congolais nyonso tu oyo tozali kotuna pe na basango na biso oyo tozali kolekana na kopesa na ba congolais azali na yeka ka mutu fois souffrir na kati na mboka oyo toweti komona King K oyo azali King K Mulumba oyo azali moko ya autorité ba ministre na kati na Kinshasa oyo ba lancer appel na ba congolais et que $50 nde sim ya carte bande konanga boye bisanga mboka nini sim ya carte il faut comme na niveau ya $50. Est-ce que congolais aza ko sala aza ko zo salaire ya malamu po asomba carte sim ya carte na $50? Yango tozali ko interpeller gouvernement congolais sim ya carte est comme à $50 tandis que na Europe ba sim ya carte ya ba €5 ezali ya ba €2.50 ezali mais au Congo sim ya carte $50 américains wana ezali pona ko torturer peuple oyo ezangelo kwa kolia ou bien ezali ko souffrir pona sim ya carte pamba. King K Mulumba ye alobinde sim ya carte ekomina $50. Est-ce que peuple congolais ezali ko travailler mbongo akozwa kosomba sim ekowita wapi soki musala ezalité ya solo bandeko totali lisusu peuple congolais azali kokufa lokola nyama bino mo bomona naufrage oyo esalami na lac Albert kuna Kivu na Goma kuna bomoni yango bakongolais ndenge bacholi na mai badindi pona pasi ya kokende kozonga nyonso tu wana gouvernement ezali mal composé mal géré bakongolais bakufi plus de 210 congolais oyo bacholi na lac Albert ya solo bandeko tomoni lisusu congolais kaka ezali pasi ya congolais azali ko souffrir congolais oyo tomoni na Congo Brazzaville batindiki lisusu plus de 600 congolais Congo Brazzaville explicé ebengani ba congolais na kati na territoire ya Brazzaville mpona bozongi na kati na Congo bandeko 600 congolais plus de 600 congolais ba na bato wana bazali ko sala misala na bango bazali na ba makambo na bango ba bengani bango pona nini ba congolais ba fa na Congo te passe l'équipe congolais azali ko kima partout pona ko luka lipa tala na bazongi plus de 600 bakosala nini na kati na Congo misala ezali te na banzi bandeko na masolo na biso ya mpoko malelo tokoti na lisolo oyo tobengi Ligue des Jeunes oyo ya IDPS ba lancer appel pour na soutien ya honorable Johnny Ndongala pambate Ligue des Jeunes et telemi lisusu pona koloba ke non biso tozali toujours derrière Johnny Ndongala et puis totali bandeko na biso ya Angleterre Albert Mukendi ba texte ba Angleterre déjà bazali mobilisé pour la likambu ya Johnny Ndongala totali mwasi ya Johnny Ndongala oyo azali kolela pena pasi mingi alobi ke mobali na ye azali l'homme à battre selon Kabila bête noire ya solo tozali kosenga
mobilisation vraiment ezala na biso ba congolais tozala mobiliser tozala uni pona ko soutenir Diomi Ndongala soki tozali unité pona ko soutenir Diomi Ndongala ba marche to telemisi ba marche kotoyo pe to kotina ba bureau pona libération ya Diomi Ndongala. La radio Lisolo ezali ko interpeller pe ezali ko benga peuple nyon surtout oyo azali mobundeli ya mboka ya Congo oyo alingi Congo na ekende liboso mwana mboka Eugène Diomi Ndongala oyo azali toujours en captivité oyo bazali ko torturer ye lelo oyo ba transférer ye na hôpital kuna mpamba te maladi. Est-ce que tokotika Diomi Ndongala boye peuple congolais telema bundela pona likambo oyo etali Diomi Ndongala mpamba te azali mwana mboka likambo ya Diomi Ndongala nazali kobeta sete na ba combattant nyonso tu ya mokili esengeli na bino botelema mpe boganga mongongo makasi ba ONG oyo ezwaka mbongo na poto bato nyonso tu oyo basala ba ONG na bango ba combattant nyonso oyo babimaka pokwa malelo ekomi likambo ya Diomi Ndongala totelema surtout vraiment pona likambo ya Diomi Ndongala soki totiki yango ekozala mawa mingi ezalaki toujours ya bino Bobo Meseno DSV Diana Sulufutu de vous pertal moto toujours na kati ya bato nde na masolo yango na meki kotika bino tolanda bye bye.